Fake News et Télévision. L'homme est simple. José Young. Pakistan ma bien. Bien l'image. Il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. Sosola. Sosola. Yeah, yeah, yeah. Sosola. Sosola. Bonjour maman. Voilà, déjà merci Naom, tu peux un micro, merci pour la confiance au Salinga pour tout le par rapport à ma journal. Alors, le Zali journée purement historique. Pourquoi un purement historique? Parce que tout le monde a un concert et belé ça les maca. Pas tout pour 500 bons habillés pour assister à Esther pour qu'il y ait une dans l'hôpital et tout. Alors moi je vais faire rigolo là, je suis le nias, le padre ni kabonina. Alors bien que mon collègue le 22 juin à qui ne assister à maman to ba ndeko mibali to pe bana o bazana kati hôpital ya Sana o batali bongo na problème. Peut-être abotaki na césarienne mon robimezalité, basala ko opération mon robimezalité, bando mutusu bazolia te, bando mutusu baola la bien te, ba mettre ma bé tout ça. Ndemo na mboka faire rigolo la bi comment te oh akende lelo. Les fils que t'as merci à maman et soutenir. Au moins que ça carnaval ils ont un problème te. Alors que les machines, alors que les petchangou et tout. Bah tu vas Jésus de Nias faire rigolo. Mais à mon quoi lelo na ko l'équipe peut-être carnaval pourquoi? Faut pas merci à maman wana. Bah merci à bande ko mibali wana. Et qu'on fait ce sous de bokasi ya ko moi mboka Jésus de Nias pour na récite ya concert le 24 juin. Nango na bengisi ba event surtout ba ya le 24 juin tout on sango ensemble. Parti pour les atos, les Congolais, on a la bonne musique. Il y a qu'à soutenir moi en boka faire rigolo pour tes musiques na biso bende la mboka na biso et que de liboso na pesi ba eba surtout ba linganga de partout mbote sans coucou nécessaire number 10 big up à toi on est ensemble. Bonjour papa, bonjour artiste. Yamwana kaka ndenge ezali le pour ça le 22 juin. Lelo mukolo artiste Jésus de Nias bilanga loyembo a voulu rendre visite na bandeko na ebe o bazali na mo kokoso ya santé akene ko rendre bongo visite talaka humanisme ezo senga bongo banini donc lelo oyebi ça première fois faire ça la bande ba qui nous rendre visite à ce moment dans pays ya banda na Côte d'Ivoire faire qui nous rendre ba malade ba malade ba visite parce qu'on dit ça que jour moi j'apprécie jour j'ai ça pour ça lelo pour m'tata ça programme na ende ba lo bara quoi donc un programme na enda mona ki lelo neza jour ya malamu okene kotala bande ko na ya mona ki pamba réseau oyo nini ya lobby carnaval lobby pezala kité pour amona kité bande ko na basana malade fona ke chalo bande ko na nu poa na ide ba ngona nu ke na za ya carnaval ya mona pardon ouais bagola pour ça le 24 juin dès 10h déjà dès 12h stade déjà pour nous sommes c'est la stade tourne avant 12h telle la force à pas de bani mais un vrai gola on a stade avant pour comme à 17h on a déjà les pas dans sa concert dans la rac donc bagola et l'autre bara ya moi ça la après le 24 juin 12h stade tondi 13h artiste à côté 18h artiste à Kendaku bien accueilli parce que l'année se passe que tu as parlé maman ici donc ça bon. Bonjour. Tu as libanda ya nini ya pas le peuple. Les autres on a événement ya campagne, tu vois la campagne. Tu vois maman la campagne. Tu vois la campagne tu na ndenge te to benda batu rien. Tu ebite marchi et retourna kaka. Et retourna banana kati libanda. Tu vois te to benda batu rien. Batu ba ebite Jésus chef ya koyemba mutaleki azati na monde musique. Kasi tozali biso toye fato yoka boloba itu kasi boya samedi bomona yango bomona kati kili banda boya pardon o agola tu bala nanga sikoyo bino nyasu tu bino tu boya samedi botondisa bo retonda o tu baloba ki o banguna so baloba ki kasi ba komona mamuna bango minga oloba yati yango la Chani
Bonjour mon frère. Balobi 2 fois. Yemoro journaliste, yemoro caméraman. Bino mo la ngo bajet. En tout cas, na rebenga juste na bagola nyonso tout bato balingaka papa avec na bango faire rigola. Biso lelo toza déjà na carte stade de Maria plutôt ya na esplanade na palais du peuple. To kozela to accompagner mokonzi ya mboka, ye mokonzi ya musique qui fait rigola. Na sana bisika eza prévu akende ko assister bandeko na ye oyo bazali kuna. En tout cas sengoza ya mingi na motema na ngai ya koyeba ete faire rigola za ka moto za pembeni ya bandeko na ye balobi ndenge kaka France na bango aliboso bandaki balobi l'homme dont les regards est bienveillant aza mutu akopesaka lipa na ye na bapauvre. Donc eza pene eloko moko boye ya malamu mingi parce que toyokaka bato mosusu bazaka tobeta concert ndambu ya mbongo na biso tokende na este mais faire rigola la fait juste à 2 jours il y a concert na ya stade de Martyr. En tout cas c'est quelque chose oh il faut to louer yango déjà vraiment acte moko louable yango na osenga na bato nyonso surtout ba kolanda biso tozala wana le 24 juin na stade de Martyr de la Pentecôte, le jour où la République démocratique du Congo et kozala redoré musique nango kozala pena redoré, la musique congolaise va être revêtue de sa belle robe carandezala. En tout cas mingi ya kolobezalité, rendez-vous dans le 24 juin toujours avec Papa Hervé Ferrigola. Ah, bonjour. Ah, tout ça, on fait la partie du peuple. On a le baga, on a le bateau, on a le baga à Moukia. Ah, tout ça, tous les gars là, ah, rendez-vous le 24. C'est que tout ça, rendez-vous mon boy. Jour où on a le 24, le 15 jour, le 1er janvier na Circe. Au monde entier, au bateau se base à Mokili pendant le 24. Vraiment, on a bien la Gauloise. Vraiment les 24 heures, vraiment tout ça j'ai fort 12 heures, tout tourne sa stade. C'est que 12 heures déjà, tout ça stade de Tony déjà. C'est que Bagolois, tu as en forme, que non 12 heures déjà, tu peux se venir rendez-vous 12 heures stade de Mathieu Tourne. Bah bêta là la martyr. Mais à biso Bagolois, elle est pas en bêta, c'est que ça. C'est que Mokili ba kama ba on va c'est la biso ba on va tu peux te yoka toi tu ba loba. Oh bon tu dis ça te biso toi kimia. Quand on est le 24, on a offert la RDC. C'est bon. Ah, bonjour. Bon. Moi, rectification à Mouké. Bisso, tu es au Landate, tu es au Fungola Sco Martyr. Bayaka qui tourisme, mais Bisso, tu es au Banakobet et Martyr. Et ça, opération là qui s'habille. Ah, tu as une opération là qui s'habille, en tout cas, tu as 7 heures. Tu as déjà, avant la porte, tu as déjà, donc il y a mobilisation là, au Saralate. Tu as télémana et le monde a acheté à Nigola. Donc, on a aussi direct Brazzaville à Kitiweka pour l'événement. Dans le 24 juin. Et bien, il y a une date où on a mais pour la biso, c'est significatif. Le 24 juin. Tozalawana samedi tozalawana to tondisa wana to beta wana longo na chetani gola tozanaye donc ba salam ga rebele na ba bureau nanga baza matabora na njili DJ Rina Masungi tufia mongo viali bia biandi tufia mongo ba motebele Dioro bambi na Brazzaville mama Fatou Marina et Bambi ba moté belé donc balobi to longola ka kolenga bazo lenge belé bazo bange belé excuse mon frère to longola ka kolenga yo ti pour ça c'est peut rappel on ma tade mais kuisa ça mon grand frère donc actualité zo vimba donc to soutenir yaya ya odile manzaka ya bisenga leki langa yaka to vivre olga mambe madame de merci mafuba mama Chida Ibula ya Gelo Masungi restaurant Fo Monene à Paris Tour Eiffel merci bien. Bonjour. Oui, événement lelo eza que non, tozo kende ko accompagner Ferrigola na descente na yazo sala na signe ya bolingo que tozala na ye, to sambela rapport na ye, tozala na ye to encourager ye na paix, na peine, to na joie biso tozana ye. Voilà. Bobi? Non, à ça la déjà. Sauf que ça mutu ami l'accès trop té. Mais lelo a l'accès en haut parce que bon, ça écoute la cadre de communication. Hein? Mais sinon il y a rien de idée moroté à manipulation à la cima. Où tu peux aller à la motema. T'as la papa social.
oui, Bagolois, bozala toujours na Simaya, les padres, Ferregola, boya na stade wala, bo inondé stade de Martyrs samedi. 13h déjà, donc bozala plein voilà, comme ça, pour l'ambola ma culture na bisoko. Bonjour. Ah, tu as un pays du peuple là. Pour na Bagolois tous Hollanda na mokola lelo saka les jours to ke kopé ça donc. Pour Jésus de Nuance, tu l'as partout, tu l'as dit que papa bonheur, papa bana, Jésus de Nuance. Donc, biso bagoloisé, pour un événement, et ces événements, tu c'est un mauvais événement. Mais, c'était le 24, bana Braza, bana Angola, bana Gabon, Toya, to Sangana, to Kouta, en stade de Martyrs, parti à 9h30, Photozala. Ba billet d'Indonde tozo teka ba billet na ndenga fo billet 3000 francs billet toza na $100 VIP to paiement na kitoko to sala te loko la kuna o bateka ba billet na matungulu bazui billet bateki kibi bazui billet biso bongo te biso pena somba nde billet okota poza goloise oyo ka rumba bien oyo ka rumba ba mikolo oyo ka ba rumba o nano yoka te toza na ba litaka toza na ba beki oyo ko yoka ba rumba ya fo ya fo biso bagoloise to longola kolenga to longola maladi wana malenga nsemi to longola maladi ya kitutu maladi ya ke to longola to bwaka pa ba voisin mutu baso maladi ya malenga nsemi biso ngayo ndicheri na yo leka gelo masungi motema shida ibula bana France Château Rouge bambote ya tro Joali Kwenge bambote ya tro o ndicheri na yo charge ya bagoloise ya mokili mobimba. Balobi boye ya Jésus de Niasa boya ni makambu Jésus de Niasa boya malada mtemi aboya malada kolenga tobwakela bango kuna bafaze bayebi toke na kolala na yo balobi mingi tokozalaka mingi ne stade ma mingi kuna nde ne stade Voilà, on va l'arrivée à faire la chute de Nias. On va faire la voilà, plein. Sur les gars, on a qui aime bien du saut, tout ça, malem. Tout est tout, banda déjà, Cameroun.
a fait rigoler la Chistenias.
Fanny, la Koyema, Jésus.